fallait yemba nzembo na ye na kifali héritier Watanabe ayemba nzembo na ki héritier Watanabe siko bino ba musicien na bango to bino ba musicien to yom to lingo interpréter nzembo fali il faut autre qui fali d'aider autre qui yo donc pour interpréter nzembo ya héritier Watanabe il faut ça qui héritier Watanabe après autre qui yo Ambassi azalaki capable ya ko interpréter Fally Ipupa bata baba balobi non Ambassi a koki ko interpréter Fally Ipupa te et Nathan non plus donc Nathan Ambassi ba koki ko interpréter Fally Ipupa te na yebite so ba wayo baza contre nga c'est dire normal ba wayo ba ko za contre nga mais na maramba ko yemba et bimike ba wayo ba travailler te et bimike ba musicien Fally Ipupa ba na travail mouké par rapport ba musicien héritier Watanabe. Oui, bel et bien, banzomba fallait yebani mais eyembeli na bino nde poser bino problème. Ambassi ozo banzomba fali mais na ki falite. Nathan ozo banzomba fali na ki falite. Po smoga lobe loro mo wana ye non ba diverger yete. Oh. Yo non ba diverger yote, c'est que Nathan ba diverger c'est que Ambassi ba diverger et en plus accompagnateur wazalaki wana wa bandeko bete la smoke accompagnateur héritier Watanabe azoyemba azosala na badiyo kolega Nathan wala bata baba mtu alobi ngate Ambassi oyemba kaka yemba défendre nzembo na niveau ya corps vocal na yo. C'est ça le problème. Donc, oye sengaki Ambassi na Nathan Bosale sengaki bo défendre banzemba fali na corps vocal na bino. Oye za masola baba la photo lo bapembe. Banzembo ya fali ebetaka koleka banzembo ya héritier. Eh bata balabala ndi mtu balobike Ambassi alataki bien makasi koleka ba mesi nyonso o bazalaki wana. Donc Ambassi alataki bien koleka Nathan de longue jambe. Ambassi alataki bien kolega smoke wana selo bata balabala. Ambassi est-ce kayembaki a interprété ki nzemba Fally Ipupa bien. Ambassi ndeka yembaki nzemba Fally bongo bo pese combien sur 10. Bo commenter na masolo balabala. Nathan ndeka yembaki bongo. Ndenga interprété ki nzemba Fally. Bo pese combien sur 10. Commentaire na masolo balabala. Smoke ndenga yembaki banzemba héritier Watanabe. Bo pese combien sur 10. Donc azu benan voix héritier bendi yango ki et quand na corps vocal na ye. Tant azo yemba et sali bien mais Ambassi na Nathan corps vocal na bango et bimisa ki benda ki Fally te donc bon ba mission Fally ba seli ba arme mususu comme si bataki faible na corps vocal na bango baby ke ba kokoka ko yemba te po esepelisa bato po ko yemba na studio zelo mususu ko yemba live boye bato ba fandi boye na yebite bata RTG yane bazaki na bando yoka ndenge nini na yebite Tony Koko obandeko yoka ndenge nini. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission Nabino Bolingaraming. Et donc, on est sur www.idologitv. David Wembe Masolo ya Balabala. Oui. Donc, Masolo Balabala. Balabala, ils ont Yinda. Balabala, ils ont Mbutum. Balabala, ils ont Rando Balabala. Ils ont Ningana niveau Moro. Il y a Moukete David Wembe na Lingara. Koti Kabino Bozalabouyete. Ouais. Ils ont Masolo Balabala. Donc, toutes les choses qui se passent na balabala donc c'est un David Wembe to ta micro to sola to lobela oza banalise te ya kozala po mutu eza masolo balabala donc masolo balabala ezalaka contre mutu te masolo balabala ezalaka pe pour mutu te donc masolo balabala ezalaka kaka masolo ya balabala oyo sali yango nde biso to loba po toza na balabala oyo sali te yango tokoloba te donc actualité nous oblige à kobeta lisolo ya émission ya Tony Koko. Oui, tobeta lisolo ya émission ya Tony Koko. C'était passé
C'était le samedi 11. Hein, samedi le 11 février 2023. Donc récent. Donc plateau, il y a Tony Koko Tozalaki, il y a des musiciens, il y a Fally Ipupa. Et il y a des musiciens aussi, il y a Héritier Watanabe Bazalaki, na même plateau. Donc ils ont dit duel moko. Non, c'est plein non makas. C'est plein non makas. Donc bagarre fait comme mabo. C'est plein non. Pile le top déj. Na yebi ke osepelaki na affrontement wana Koko Maleka prêtre. Koko Maleka prêtre na yebi ke osepelaki pe na affrontement wana deux musiciens Fally Ipupa ambassi les bourgeois. Il y a des bourgeois wana cop na ye. Dans la vie, il y a bourgeoisie, ambassi les bourgeois, donc il y a Zalaki wana, Nathan, des longues jambes, donc il y a Abi Nathan la tête, donc ce moment a Corée a Fally Ipupa, et ça les lengi, donc c'est mon neuromoga mon laïwana, azalaka pembe na Fally wana no bomonaka, basalaka moi babilo wa bien, donc Bazalaki na plateau, il y a RTGA qui représente Fally Ipupa, et de l'autre côté tout le monde qui Smoke, il y a Zalaki wana. Comme musicien, il y a Héritier Watanabe. Wawa. Gogal Motona Tembe. Donc, Azalaki wana pour représenter. Donc, Smoke Azalaki wana. Bata balabala baza musique. Oh, ça masula balabala. Donc, bata balabala balobi. Naza obligé. Ya kolobango. Koko Maleka prêtre vie. Naza daya na kati ya mboka kwa. Na daya na kati ya mboka. Talanga yi benga ngai. Pile le top déj bo benga ngai. Eko sala bien. Naki mukoko. Mon boss à moi, Naki Mukoko, Zalaka na David, mais pourquoi pas na mon boss wa wing intimba. Vemaramoloba qui kotiselanga batuana na masola balabala ekosala bien. Toke na masola balabala do bata balabala. Avant ba bandala ba détail ya makamba musique. Bata balabala batali nano façon ya biema ya ba musicien. Wana bata balabala. Donc to soli na bata balabala, pile le top de jeza ngate. To soli na bata balabala. Bata balabala nde balobi Koko Maleka prêtre bata balabala nde mutu balobi ke ambassi alataki bien makasi koleka ba mesi nyonso o bazalaki wana. Donc ambassi alataki bien koleka Nathan de longue jambe, ambassi alataki bien koleka Smoke wana selon bata balabala. Et Smoke alataki bien koleka Nathan. Tout côté siko na li solo ozo créer polémique na balabala. Pour li solo pende créer polémique. Émission est créée polémique. Batou bazoloba, ke ambassi ayebi ko mbate. Batou bazoloba ke Nathan ayebi ko mbate. Batou bazoloba ke Smoke ayemi ko lega bango. Baza ba chanteur de charme te, baza batou ba pese un peu moi ba critère belé. Mais mingi et que na en défaveur il y a F victime. Donc ba mission Fally ba kokai ko mbate. Par rapport, il y a Smoke. Donc, Smoke a bien collègue bango. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la logique, et là, il y a Salamakiwana, et Zali, juste kara, pour ça la interprétation. Oui, et Zali, juste qu'on interpréter, Banzembo, il y a un leader dans bango. Donc, Smoke, Azalaki Moutou, qui a interprété. Héritier Watanabe et Nathan na bourgeois et Sengaki ba interpréter Fally Ipupa. Est-ce que ambassi azalaki capable ya ko interpréter Fally Ipupa? Bata baba balobi non. Ambassi a koki ko interpréter Fally Ipupa te. Et Nathan non plus. Donc Nathan ambassi ba koki ko interpréter Fally Ipupa te. Bata baba balobi. Donc, ambassi a kokaki ko interpréter, a koki ko interpréter Fally Ipupa te. Bon, to yebite, ambassi a koki ko interpréter Fally Ipupa te pour nani. Pour baza timbre mon côté, pour ba timbre pe et contaka. Baza timbre mon côté, baza batali Fally a mon comme moi li colo a mon asala moi c'est ambassi a moi souka na moi c'est donc un peu ça qui est un peu moins compliqué. Donc ba mission Fally donc ba kokaki ko interpréter banzembo ya leader na bango te ndenge ba banda ko yemba bongo soki totali ambassi ndenge azoyemba nzembo ya Fally Ipupa donc soto kangi misu to yeba pendeke oui mutu azoyemba oyo azoyemba Fally Ipupa te
mazoyemba nzembo Fally Ipupa. Donc azana timbre ya Fally Ipupa te. Mais de l'autre côté ndenge Smoke ndenge bandai ko yemba. Ce qui to kangi misu bata balabala, ce qui ba kangi misu ba ko sentir moins qui héritier Watanabe. Donc abandaki ko interpréter héritier Watanabe bien. Oui, abandaki ko interpréter héritier Watanabe bien. Po ezanzembo na yete. To me ngano ko se comprendre bata balabala. Ezaki banzembo na bango te, ezaki nzembo mbasi te, ezalaki nzembo ya Nathan te, ezalaki nzembo ya Smoke te. Donc Smoke azoyemba nzembo ya héritier. Soko azoyemba nzembo ya héritier, il faut obimisa ki héritier. C'est ça le problème. Soko azoyemba nzembo ya Fally Ipupa, il faut obimisa ki Fally Ipupa. Na yebite bata balabala boyokaki ambasi ndenge nini. Est-ce que akokaki kobimisa ki Fally Ipupa na nzembo ya Fally? Nathan akokaki kobimisa ki Fally na nzembo ya Fally ndenge bandeko koyemba bongo. Soko okangi pena okangi misu, osanti pena ke Fally muta oyemba. Mais de l'autre côté, ndenge batu ba yokaki Smoke osanti pena ke oui, ndenge azoyemba na ba monter héritier. OK, nango pepele. Donc a interpréter ki banzembo ya héritier Watanabe moins bien. Tout le bâtiment bongo. Ambassade ko quitte donc F victime bazana 3 sur 10 côté ya la team Wata bazali la 8,5 sur 10 pour na ko interpréter ndenge ba yembaki au senti benega oui moi différence ezalaki wana bata balaba ba beloko moko comme si ambasina Nathan ba se trompaki bazomba banzembo oyo eza na succès bazomba banzembo oyo batu bayebi yango donc nzembo Fally donc so kaka ebandi be batu bayebi ke oui oh nzembo batu balelaka ngo fort. Oui, bel et bien, banzomba Fally yebani mais eyembeli na bino nde poser bino problème. Ambasi ozemba banzomba Fally mais na ki Fally te. Nathan ozoyemba banzomba Fally na ki Fally te. Ozo luka bosala badio moko bobeti première fois bino mibale moko bokabone na yebite so za ba iniso na yebite wana bata balabala comme si banzembo ngo pe ba place wana ba iniso ezalaki te mais bobandaki kosala moko mwa voix moko bino mibale moko bokabwani babiloko wana nyonso esali mpenza bien te donc bokoki kointerprete mpenza nzembo ya Fally te ambasi ozwi temps ya koloba enonke oyemba bon eza normal ambasi mpona koloba wana cop na ye ambasi alobaka les bourgeois wana bata baba balobi donc ambasi abandi koloba ambasi abandi komi kumisa na ye ambasi abandi komi loba kaza danse auti France donc aza fraîchement de France donc babilo ma bongo aussi longtemps que Smoke place azalaki wana donc azalaki très à l'aise oyo azalaki wana façon azalaki wana esengaki kaka andozelaka baloba na ye ayemba message ya bata balabala mpona ambasi bazalaki na posa oyemba non ke oyo bando grave banzembo na bino ke ebetaka partout na Afrique banzembo ya héritier na banzembo ya Fally bel et bien banzembo ya Fally ebetaka koleka banzembo ya héritier Watanabe oyo eza masola babala foto lo bapembe banzembo ya Fally ebetaka koleka banzembo ya héritier eza ba place ebele oyo Fally banzembo ne ebetaka ba place mo ebele Fally aza ko kende moins trop na niveau international ba place ebele banzembo ne obeta ba mise mususu banzembo ezoya oui ba mise mususu banzembo ezoya mais na plateau esengaki te ambasio lobelango batu nyonso bayebi ke banzembo Fally ebetaka Fally aza na ba niveau ya banzembo ezomwa likolo banzembo Fally ezobeta ba place ebele mais na plateau esengaki te ambasi olobango na plateau esengaki ambasi oyemba kaka yemba défendre nzembo na niveau ya corps vocal na yo c'est ça le problème donc oyo esengaki ambasi na Nathan bosala esengaki bo défendre banzembo Fally na corps vocal na bino bokomolo bamaka mususu donc esalaki un peu moins bien te bobimi trop ba porter parole par rapport à Smoke afandile wana azalaki kuna poso koloba te toni koko nde muta pousser ye po aloba
aloba pe boye Smoke abandi oloba comme si tu comprends eloko moko na balabala Smoke na Nathan baza na barando moko boye ya makasi ou soit bayebana pe banda kala ezaka bango mibali mutu bayebi po eza na babiloko moko Smoke abetaki Nathan répondre ye oui esalamaki na émission Smoke alobi aza chanteur aza moyembi nano badévierge ye te eloko wana eswaki Nathan bamoko répondre non nga mpe naza mobali nazaka pede te qu'est-ce qui se passe entre bango mibale teki bino moboka no maloba ngo ndenge Smoke alobaki na ndenge Nathan alobaki et on se retrouve jusqu'après vidéo et puis c'est-à-dire ça va toucher quoi. Mon ballon dans mon bimba, ma divergent mati. C'est-à-dire ma divergent mati dans mon bimba. Tonga mon nene yo. Ma périté na ki fait balo balanga mo boy. Clair. Mon nene yo de longues jambes ngo yo. Moni ko finga bato. Et on va au na moli. Les avamo no bala miki ce qu'on a mo yo na za sur le terrain. De longues jambes. Fallait pas finir là awa. Merci beaucoup David image oyo esepeli ici Gustave le grand baoba wana mpe nazalaka na David Eyembe mobali ya Normi donc zalaka na David Eyembe na babebe mibale bebe Joyce na bebe Asuka nayebi ke tokokutana na bino kala mingi te Carlos Masmag bozalaka na David Eyembe ekosala bien bamaloba banoko balobi bomoni yango ndenge nini donc ils ont se sentir que Nathan na Smoke bazana ba problème bazana ba rando ya ndinga mabe comme si pe bayebanaka donc bayebani po na bamaloba o bazoloba comme si bango mibale babanda kofinga na banda kala et bango mibale bafande esika moko bango mibale babanda muziki lokola nde esika moko bazala bablo moko bongo kwa po Smoke alobi loko moko wana ye non ba diverger yete yo non ba diverger yote c'est que Nathan ba diverger c'est que ambasi ba diverger donc place ana air moko ba bimaki na koyemba ba bimaki na musique ambasi na Nathan ba yembi 3 nzembo ya Fally Ipupa Smoke yembi 3 nzembo ya Héritier Watanabe ezo lakisa kaka ke Smoke bandaki ko interpréter banzembo ya Héritier Watanabe na facilité nyonso donc comme si timbre na yepel comme si eza ya Héritier Watanabe wana entre parenthèses comme si Smoke na zabongo timbre na ye eza ya Héritier Watanabe ya wana azalaki na facilité ya koyemba banzembo ya Héritier Watanabe mais ambassade mikumisima trop ba vocal na ye eza na succès makasi donc ambasi place ayemba kaka ye abana moko mikumisa trop na yebite vocal ya ambasi est-ce que bato bayebi yango bo komango ata na masolo balabala wana ekosala bien donc bato bayebi vocal ambasi bo komango na commentaire wana ekosala bien po ambasa mikumisa ba vocal na ye donc ebetaka fort ba vocal na ye salaka songi ndenge ni aussi longtemps que senga yemba ba vocal ngo kutu azwaki temps ya koyemba ngote donc place ya koyemba ambassadeur se préféraki mingi amiloba aloba na biso ka uti mikili bel bien ka uti mikili alataki makasi to uta komona ba bilamba auta kosomba na magasin oui ambassadeur sombaki bilamba na magasin ndesi na ngambu ya Héritier Watanabe Smoke na to mona te asombi bilamba na magasin pe oyo ya ba marque wala ba minene wawa to mona ki ambassadeur bimabenda na Gucci to mona ki ambassadeur bimana na Versace na legal pe ya mikili donc ya Kenya donc ya Turquie donc soki ya ndenge nini donc na mikili penda donc ambassadeur banda ko bimana ba bilamba o asombi na legal mais Smoke no to mona ye na video ya bongo te e yango te nde mutu esengaki ezala important na émission sengaka nde corps vocal nazo bandela ngo wana bata balabala
bata balabala na balobek na ngapi na bandela ngo esengaki nde corps vocal ambasi corps vocal. Bon musicien penda bayebaki na interprétation musicien bayebaka ye na interprétation musicien oyo aza makasi na kointerpréter po fale yemba nzembo na ye na kifali. Héritier Watanabe ayembaka nzembo na ki Héritier Watanabe siko bino ba musicien na bango to bino ba musicien to yom to lingo interpréter nzembo fali il faut ota kifali dede otiki yo donc pour interpréter nzembo ya Héritier Watanabe il faut ça qui Héritier Watanabe après otiki yo siko est-ce que ambasi tant oyemba nzembo fali ataki kifali tataki ka yemoko ki ambasi na nzembo ya bato. Mbongo tanga zo yemba est-ce que ataki ki héritier to ataki ka ki yemoko mais bato balabala balobi non comme si ataki non ki héritier nan donc azu benan voix héritier bendi yango ki et kangami na corps vocal na ye tanga zo yemba esali bien mais ambasi na Nathan corps vocal na bango et bimisaki penda ki falite donc et sali bango moi bien te wana na masola balabala po batu nyonso ba oloba bongo batu nyonso bazoloba bongo ke ba yembi bien te et bata balabala pe to meke pe moko sola na bango balobi ke ba yembi bien te eza eloko moko susu et tungsi bata balabala sengi ke bata balabala ba betela ngo sete Nathan alobi eloko moko ke abandaka koyemba na kala ane koyemba bien na kala Nathan ilo wana esele un peu moins bien te yoza na plateau po yemba ozobeta bato ba histoire na kala na bandai koyemba na bandai kolakisa kutu bon na yebite Nathan ndenga lobi bongo boyoka no bapopa Nathan nga na lina loba ngo te bino mono boyoka ndenge Nathan zo loba ndenge bandai koyemba on se retrouve jusqu'après. Déjà dans modèle oui c'est tout à fait normal parce que bato misusu ton biso toza déjà banata bon baya kana c'est fandana yo wane na oyemba bon yo yemba lobi ah oui bali histoire ba changer en tes frères retour na masola balabala ceux qui vous comprendre bien ba propos oyo Nathan zo bimisa bozo mona ke ezokende direct donc azo beta yango penda smoke comme si bayebani wana bata balabala analyse bata balabala comme si bayebani ke donc bazana mo ba problème mo be bazana ba tiraillement mo bazana biloko mo ba betanaki oyo esengi penda ke Nathan à répondre mais tomoni Nathan pas moi tamingi ya koloba oleka yemba mais Nathan zuita mingi ya koloba yango ne pousser batu baloba ke ba misa fali ba koki ko yemba te ba misa fali ba yembi bien te simoka zui tan ya ko yemba linga penda ko loba loba mingi te ayembi alobi aza musicien ayemba donc ezaki kaka ke to yemba bon ba musicien fali ba seli ba arme mususu comme si bataki faible na corps vocal na bango bayebi ke bakokoka koyemba te po esepelisa bato po koyemba na studio zelo mususu koyemba live boye bato bafandi boye nayebi te bata RTG yande bazalaki na bando yoka ndenge nini nayebi te Tony Koko obande koyoka ndenge nini ntango Smoke azoyemba na ntango Nathan azoyemba na ntango Ambassi azoyemba moi pe yo olobeza te po yo fozalaka au milieu du village mais bata balabala ndenge bayoki ndenge basentir ndenge bamoneli comme si Smoke benda donc ake nango benda amemaki bango likolo makasi ekosenga pe nini ba mission bo travailler oui ba mission faut bo travailler poto voyage marabebele album ezo beta biso tona succès toza danser travail individuel na yo moko artiste eza wapi artiste oza komikumisa trop oza danser artiste okomisa trop na voyagaka trop biso to voyagaka trop biso toza danser tobetaka partout tobetaka baplace ebele koleka bino bel et bien artiste siko travail en soi eza wapi obimisa yango wapi travail ya yo moko bato bafandi mpena mpe baoyoka yo comme si ebibi bato nyonso bamoni ke nayebi te soki bawayo baza contre nga c'est-à-dire normal bawayo bakoza contre nga
mais na makambo koyemba ebimi ke ba wario ba travailler te ebimi ke ba musicien fallait pour ba na travail muke par rapport ba musicien héritier Watanabe siko musicien héritier Watanabe azali kuka moko parce que so bazaka mibalenge za ndeni et en plus accompagnateur wa azalaki wana wa bandeko betela Smoke accompagnateur héritier Watanabe azoyemba azosala na badiyo koleka Nathan wala batababa mutu balobi ngate accompagnateur azalaki wana na luki kombo na ye Alvej Japulga apesi nga ngote na ngai na benga Samira Meka me nazoyaki mwa contre-temps donc accompagnateur wana ndenga bandeko beta bonga bandepe koyemba ndenga azoyemba bongo bazobalana azosala badiyo ya bien balobi badiyo na ye ndenga bandeko sala eleki ya Nathan na Mbasi wana ngate bata balabala mutu balobi donc soki bakosi bino pe bokomanga na bino bata balabala obotala ngape nazaki tango sola na bino te bino bokomanga wana na ba commentaire oyo eza masola balabala donc kendaka nango mpenza bongo na ndenga polémique te na ndenga mabe te na ndenga logique bata balabala mutu balobi nga na lobi kaka makambo oyo bata balabala balobi po totambolaki tomeki osala statistique par rapport ya ndenge bato bamonaki diwel wana affrontement wana bagarre wana ya koyemba ezalaki bagarre te ya koya kolobaka nga na voyageaka trop biso toza boye biso banzembo na biso ebetaka trop ndenge Mbasi alobi ezalaki nango na importance te po banzembo héritier na fali to se kachane te fali banzembo eza ebele koleka héritier oyo ebetaka oyo eza masola balabala atolobaka vérité donc ezalaki nango important te Mbasi oyo akobandela yango susu esengani ndenge osala corps vocal na yo yemba olakisa mutu bozane wana musicien oyo ya héritier ke oleke na travail ya important ezalaki yango wana e Smoke mpe ndenge azalaki wana ya bandeko yemba mpo alakisa bino kaka ke wi aleki bino na travail e bino moko siko nde bozonga na bandako bongo nde boza bongo boyoka nga nde botala biso bata balabala bomitala nano ese nga mpenza nayembaki Mbasi mitala penda eske nga nayembaki koleka Smoke Nathan mitala penda eske nga nayembaki koleka Smoke Smoke yo pe lumilmi loba penda eske nayembaki koleka bango mange bato bakumisa mange bazolobaka oui yo fiakoli bango Hervé Diza match namonaki commentaire na yo eske eza penda ya solo Samira Meka namonaki commentaire na yo bawayo namoni solo babetsongo mwa kara bawa bawayo namoni bolobeli kopo te bawayo namoni place bolobeli yango te Gilles Mundeke namoni place otie commentaire te na makambo oyo Gilles Mundeke noko nzambala namoni commentaire na yo te Fondeli ya Kiss namonaki te Glody Lwalwa namoni ba commentaire te Shadrack Mamona bawayo donc ba commentaire na bino penda le kosala bien donc masola balabala o tozaki nango ya kosola na bino ya mwana donc toyebi te so tolobi mabe bolimbisa ezaka masola balabala donc eza makambo oyo bata balabala balobaka et biso mpe tozwi yango biso totiela yango kaka caméra tosoli yango na bino donc restez branché sur Idéologie TV bosabone trop na Facebook ya masola balabala po ezaka eloko moko Idéologie TV masola balabala même compagnie même empresa donc on est ensemble avec vous donc beaucoup de rakotara bosso la rasola kana David Wembe et ko sala bien merci beaucoup à toi mon boss moi Thierry Mbumba arme lourd na zada na kata Luanda bino mtu bozo bomba ngake na kata Luanda te boyeba ke na kata Luanda nazongi déjà né la image de David Wembe bébé Davinel papa tiam mwinto même você sabe to suki na biso awa minga koloba ezalaki na ngote donc tozaki nga moi le solo muki ya kobetela bino diwel oyo ya Mbasi na Smoke Nathan na Smoke donc sama sola balabala tolobaka pembe tolobaka pembe mix ta section musique trésor bakala maître Merlin accordé zalaka David Wembe rosala bien neki yenge moto sima moto nanukalala nalingaka bino na ntina Armani Balove Olivier Akiala Guillemot donc patacle ya Luanda Papi Sakata président zalaka David Wembe ekosala bien patungolo boko takakotaka masola balabala po ato betaka bapembe ato okosa te donc
émission wana esengaka koyemba trésor bakala esengaki koyemba esengaki te kolobake wi biso banzombo na biso ekendaka soki place boye wana eza pembe toboyi yango mpe te mais ezalaki nango important te esengaki nde corps vocal yemba Ambassi est-ce que yembaki a défendaki Fally Ipupa bien Ambassi est-ce que yembaki a interprété ki nzemba Fally Ipupa bien Ambassi ndeka yembaki nzemba Fally bongo bo pese combien sur 10 bo commenter na masolo balabala Nathan ndeka yembaki bongo ndenga interprété ki banzemba Fally bo pese combien sur 10 commentaire na masolo balabala Smoke ndenga yembaki banzemba Héritier Watanabe bo pese combien sur 10 po ezalaki benda koto vocal koto ba yembi koto pe yemba koto ba yembi yo pe yemba so ndenge ba yembaki wana o yembi o pa yembi o yembi nzemba leader na bango o pa yembi nzemba leader na bango nani a gagné botsa ba commentaire na masola bala ekosala bien mo bossa mo ko komaleka prêtre benga David Wembe nazada na mboka pile le top dej na ebité mikolo eza nini na kotika ngote ifuna lobango kaka te hein les étoiles de DJ Champagne bokomo sambela trop qu'est-ce qui se passe oza masola balabala président de sambela trop pile le top dej mikolo ka lo sambo idéologie za nini Eric iPhone bozo sambela trop idéologie za nini hein Eric Diogo Abedachou Yangola Ozo sambela trop position andeni mais DJ Champagne notre moni au place au sambelité ba live nyo so bo sala mais DJ Champagne notre moni bon non to moni été oza masola balabala après sa position so ya sambela ratoka so sambela raté DJ Champagne yo sambela rato sambela raté oza masola balabala donc on est ensemble avec vous donc to kotaka awa pour masola balabala rien que car maramba balabala donc soko salé loro na yo biso bata baba tokoloba soko sali noté tokoloba na biso te on est ensemble avec vous ciao.